puis je ne dis pas que Papa Sango Ebi Moussalate, mais je pense il y a certaines personnes ceux qui ont invité na plateau na webi ki ba question so tunete ngati na tala ke mission wana ya Papa Sango fallait pour pas cap la merveille hein donc il y a la baille le ba question au moins ba question oh Papa Sango tune faire rigola et les cas qui est belé na combat qu'on a fait il a parlé de son parcours. Alors bien à Outana Wenge 4x4. Il était le cadet d'un président Jiba Bande Kobenga Jibin Piana. L'homme qui a mis l'eau dans Coco. Ça c'est l'album. Oh yeah. Santa Toutombe, les succès s'il a raté. Donc faire Azaki le roi cadet na Katani. Et puis ton babendani. Akena en sonne. Papa Gladys n'est exaucé. À part Wanatan Balongo les marquis. Bill Nani Bendani. À qui n'avait pas quoi tes présence nette ou bien on te faire à coquine un peu aux amours moi bête à demi-temps ce qu'il fallait tellement qu'il chante bien et aussi mbaté c'est loyo. Oui, on a ce qu'on a dans contexte où on a té, oh ya lobby là qui. Et puis tant que lobby bon ça, donc on a anglais on a. Moi quoi aime bara meilleur, aime se fallait aime ba qui tout comme qu'à se faire au coup. Ah ouais, toyen. DKM Flash TV. 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 Quoi kubaka qui a tintunga be mission niensi makambo nyoso tout pas comme les autres mo pisi mabidi mais katuka ba place nyoso betela mu kaka wana chaîne na beto kitoko biso nyoso to s'abonner bo s'abonner ba s'abonner na veut dire chaîne a bien mu payer donc to s'abonner massivement awa so lingo mona ba gars qui ya bion o lingo mona ba émission ya bion ba télé réalité ya bion ba théâtre ya bion to s'abonner so lingo mona na panzanaka to s'abonner awa na miso mozwagene mutaboma papa moklo na ngayo na sosebino bo saone bo mwa bagaga bien be formation bien ba film bien kuna bisika boyebenga kuna gananga fete na longwa na koma awa donc beaucoup dans awa na martin bolingaka artiste bolingaka ba comédien bolingaka na kata DKM Flash TV donc tout s'abonner au niveau na vie réelle ya ba star na yo au niveau tala ba gag ba film ba émission ya kitoko ba elibu ya kitoko s'abonner makamba bien nyoso tout quoi na bala na beto atanje na kanda beta sekisange mboke lengi moke zola bona ve eme muta sekisange tout la fois mo manisa nge kanda DKM Flash TV. DKM Flash TV avec Barbine Mongondi, la capricieuse de la presse. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Soyez en bas, tombez la vidéo Nabiso. Ou s'abonner ou appuyer la cloche de notification. Chaque fois, Béléman Nabiso bando quota ou bando recevoir yango. Cloche de notification, et ça le call à n'engue message écoute la réaction à téléphone. Chaque fois message soit écouté et la motion balamoro et en autant aux autres s'abonner ou appuyer la cloche de notification comme vous s'anaté parce qu'il y a un des bandos la moussao chaque fois. Tout bando quota ba élément Nabiso. Merci à notre caméraman derrière la caméra. Merci Maemba. Merci beaucoup à sénateur Lutete, le beaucoup trépied. Merci à tout le monde. Bande kobolinga Nabiso biso peto ngarabi no beaucoup teneka ko s'abonner. Merci beaucoup à notre boss David Kanyama, papa David Kanyama. Je te salue, merci beaucoup à Didier Koulou Motema Odile Makaya, merci beaucoup à Mamine Zumba VIP International, merci beaucoup à Josie Baforme depuis États-Unis, Mandeko Ngabiso biso peto ngarabino, lelo nazanga morote nazanga melea amoki bezana batumusu ba romona lelo lisusu bakoloba pourquoi kakaye parce que za ba demande bandeko basala rabiso na ba commentaire na ba appel yango esenga keto ya mbakaye moi mingi vraiment eza monotonité mais eza demande ya ba fan na biso balingaka. Voilà, merci beaucoup à Jackie Manyungu, merci beaucoup à Jackie Manyungu qui j'abonne, merci na bandeko nos bolingaka biso lelo tozana un mokib. Voilà, na bongami déjà photo ya ba invité na biso. Bonjour. Bonjour Barbine Mongodi, bonjour à tous les abonnés de DKM Flash. Abonnez-vous massivement. Bonjour à David Kanyama Yaba David, le boss à DKM Flash. Merci à toi aussi. Dieu merci derrière la caméra. Merci aux amoureux de l'émission Réflexion Plus avec MOCube. Beau s'abonner à MOCube officiel télévision. News Akito Kaka. Merci à toi aussi Barbine d'avoir pensé à moi.
tobeta kama solo ndezalaka. Voilà, merci beaucoup. Bande konabiso, bolingarabiso, bisope, tolingarabino. Vraiment, la bengi aime équipe to me camper ko ça la analyse oyo par rapport à mambo ezo leki la biso, ba jeune fille bolingi vie appréciée, ba jeune fille vie appréciée. Ne ezo boma bande konabiso ya basi to ebité aime équipe, to mona ki ande konabiso ya mwasa kende ko simba kisi, akenda ki ko lukanganga, po pesa embongo akoma madame. Comme madame à apparaître à kutana mibala bien ba pesa ka ba mbongo ya ebele to moni sunde kona biso na ngambu su ya Lubumbashi même cas akende ko luka kisi epanganga po nganga fulae akuma na 4 akuma na mituka akuma na ba mbongo amona na mokila apparaître lelo oyo ba komo babenga bongo ba madame lelo munde kona biso mwasi azali sous invité akufi to ebité par là yokolo banini conseil pona bande kona biso ya basi niveau ba olinga ba memela makambo ngo ba vitesse moko boye atambo na iPhone Pro iPhone boye amona na miso batu ba mona pona yokolo banini par rapport à sujet na biso ya oui na sujet na biso ya lelo étant femme comment nande basi bazo kufa pona balingi ba vitesse à jeu et ça passe parce que avant même soto lobi total to meka un peu ko ça la moi statistique et ça qui beaucoup plus bafou et bafou mais aujourd'hui tu verras il y a des folles au moins pendant moi si azo denda na nzela ba sac ba maquillage ni donc ezo la ki mokileso qui est déjà mabé biso to ba ki même qui moyibi ça qui profession moko ya bana mibali mais le komana basi mais pourquoi toutes ces confusions là et ça parce que ba jeune toza sous na maîtrise toi na maîtrise yango zotinda biso to ça n'importe quoi ngana ebi que même de batumsu babaka qui se okanga mobile qui se bon non il faut bien se laver c'est tout so sokola no bien oza bien na mobile na yo ton foyer n'aura pas de problème mususu pe po mobile ya kabela kayo mobile po kabela yo c'est une stratégie zalaka poli yebaka ko senga zana douceur lelo o base belé douceur ezate tendresse ezate mais tu t'attends un mari oh ça ba besoin na okoma hormis cela ba fille to lingika il faut en équiri nebite batu basala ndeni poza na 4 deux amis aux autres nga kokana nga bongote. Je te salue mon ami de longue date Stella Salé moi c'est ma bonne délit na éviter na peki si yo te ozarana batu na yo ebele belé mais je pense au koko zana ba camarade na yo au koko zana ba collègue mais dis-moi il faut attendre ami to ami moko o ebi ke bosola presque tout pour soto abiso mbale je pense attention lika mo ebimi oyeba ke eloko to sola ki onka kana miye mtalobi mais ce que so bazebeli oye bateau en a confusion. Hormis cela, pour monsieur Ezali, pourquoi il faut qu'aboza les belé so azan iPhone yo pe fozana. So azara pembe yo poko mi pembe. So ya la tarabo yo poko non. Mutu na mutazana ndaku na bango, azana nature na ye, azana éducation azana ndaku na bango. Le copier-coller yango ndezo bebisa ba jeune ya lelo. Yo ko ozana grand frère no apesa ko bilamba. Ngasko na zana grand frère wana te. Je vais me débrouiller comment pona koma lokwa yo fona linga mibalo lingi x lingi olingi o. À part non ba makamba ba kisio ba jeune fille ba komo simba combien ba komi ba porteuse ya malheur pas ba jeune garçon parce que obimarala papa na ya fille obimarala papa na ya deux jours ka obimarala papa na ya boy ba poka ka ozana mbongo yango ezoboma likolo nyonso ana ndengo lobi yango oza madame madame nde makambo vraiment nos jeunes filles maman fifi la douceur Bundesliga je te salue maman albananga melea même na monde internet écoute un sona bato bien écoute un sope na bato mabe donc même na monde internet nyonso biso to luka ezali il y a la vie il y a la mort koza madame la kisinini prépare-toi toi tu peux me dire que moi soit te kamikata madame te. D'ailleurs, il faut être en paix tant aux oliambons, on est tingana et baraké, ceux qui codent yé, meléa, les kata western. Nako ebiso na na batu nango na ebi ki batindaka. Un zapo na salaire, deux zapo m susu vient na halobe m. Na yoka epeno embenga trop,
Zwata moi 5 € au CP là. Et Zenga. Et puis quand il fait dire des choses, Nicolas Mbonga et Zwaté, parce que moi j'ai travaillé, il m'a donné par rapport à Moussa Longa la Sali. Mais toi tu veux seulement prendre au Zwa, au Salakinine. Tu veux te faire madame au thé karaté. Yo au coopérer, quand deux aux ans au coopérer yo. Attends-toi à tout. Attends ce que tu es un magicien. Batu nyo soano ba obimana yo. Mais c'est ça. Ndeko na biso na oyo akutana na besprit wana eza manque ya patience. Azaki na manque assurance ya ye moko parce que ye bani la sur na yo moko. Et puis envie. Yo za besoin ka oyo za na yo za na te. La grâce c'est diffère. Peut-être yo makale simbelaka ngana teki makala na kuei. Peut-être nga kopa bilambe zo simba yo mekibo etuli. C'est-à-dire mutamtaza ndenge o akozwila. Et toi tu peux prendre iPhone lelo lobi ye pas rozwaye. Donc c'est comme ça mutamtaza na vie na ye. Ndeko na biso même akufi na Lubumbashi. Avant même akufa comme liboma. Asena folie na wana 4 jours et le quoi pena ye fala le 4 kalata liboma ta komi liboma 4 jours après sinon pas sina libota na ye jeune fille toza bobima ke zongi liboma bomi mama tineti ngabo papa na nga okufa siko no linga bomi avante a komi liboma après 4 jours okufi histoire esili famille esambwe mwana banga simbaka kisa après liboma akufi o pe mususu ndeko na biso o milimo ebeta kiso ki peza milimo ngo ezaki combien o yeso abwaka na bangulu ikono ba yibi esunambo na iPhone ngo ke bien au moins na point wana nga sepelaki vraiment marabout yo oyibaki bravo ça ki musaki kitoko au moins zoba atika pena batia loboko ne na saki atika pena saki ne moyibi atia loboko eza lo wa fi wana zoba wana jeune fille qui 18 ans sur 19 ans aux a besoin ka o vibrer atakuta ngo bato batonga ba immeuble so yebisio mususu akumba na pusu pona ka économie abongse jusqu'au sa vie pona iPhone pona lamba pona ni des choses éphémères ata banda kuto ebeze éphémère mais quand même otiki pe famille no ke lopango ya na biso jusqu'au ça pona ozwaka ba joa bien 50 eko kate ba pia ko ba $1000 okendaka Dubai nani esa azwa Dubai ya na ona saki nyonso bato bakuta na Dubai batika ngo pe ku no moni e mongo loko tele na kete lobi na okeka ngapi na omona ka o motema yango wana kalezaki na oke Chine na oke lelo komi Turquie Dubai donc bisika bien ko bandaka akobima et puis soki mutesi akenda ki Turquie tango oya atika nyonso kuna ya yeka po akende ye moko azongi na bilamba. Donc aux appréciés ne l'ont monté le que si la raté bah ouais la raté à netibo vino et koufina on ka poser un besoin bah tu vas me mara au Dubaï bah peut ça quoi bah $2000 rien ne vaut la vie na le bango chaque jour aujourd'hui je peux gagner l'argent mais si on a gérant on peut ma b bah on sait kanga kak surtout bon la main sale et où me la ranangote pour les ambonga malongate alors à nos très chères sœurs s'il vous plaît, tous à la discipliner, tous revoir nos mentalités et notre façon de faire les choses. Pour tout ce qu'on appelle ça, passe. Même dans la Bible, il faut bana, bakundarande, baboti. Mais lelo, tout y a mortalité et ça beaucoup jeune. Baboti va comme au kundabiso. Ce que maman a donné attention. Peut-être essayer ça pour mon akayo. Après, à mon internet, au kende koluka marabout. À saluer boye, à saluer boye, tu peux tout perdre. Pour netinga, na quoi décider ne si kaba imbalte, mais ceux qui ne connaissent pas m'bali azena moi c'est abo. Na yeb ça yana en tout cas ça ce n'est pas une femme. Oh bombe, so mina ndaku. O tega comme ça que exploser bou, na yona bana bien so beaucoup. Donc les filles prenons conscience, ceux qui na les ebino bolimbi sanga mais ça fait du mal. Ba monsieur ba kolo ba em occupe yo moza parfaite. Pour ba miso ba benga nga so na ba commentaire ya ba miso ba komelanga yo linga ka koloba yo mo makbene so beton na TV il y aura un jour bozela bimara mais bozela trop parce que internet c'est ko bébé ko bosa ni sangate la dignité de ma famille to pe ça ra conseil pour maman na nga eloba na nga ndengo bimi boye ko yiba te na musala ko finga mutu te soki mutakabeli yo bon fo e bakabeli yo pourquoi ko zo rappel yo felete
il faut ça là maman na biso ayebisanga bonga bio te bosi na biso te osala kini po apiopo les hommes sont comme ça mbongo ezaka piège opeso po lobi asengeloko donc faut ce qu'on a zwaka déjà mbongo na yebi ke na salela ki on musala vous aussi les filles bosala musala nzoto te mais ya moi kopelamba moi nini rosala kitoko po to avancer malamu. Voilà, quand on a sujet na biso tozana ngo ya bana basi bande ko na biso ya basi to moni ndeko mwasi aleli abi mobile na na poto o asela ki ma nyonso aboyi to sengela ye bolimbisi na internet mobile ne po Holanda babiloko tout ba vidéo to ezoleka na ebité mobile ne o alibanda aboyi mobile wana nde ya tele motema mais potaka ka le même mobile wana ndake ndeko yebisa marabu wana a bloquer mobile wana po mobile wana asela ka nyonso akoma kizengi na ye mais ka le même mobile wana tango conscience ye komona ba vidéo nyonso alobi cette fois-ci vraiment to suka awa moi c'est aleli alobi to singela bolimbisi mobile ni tanga kolanda biso ayoka pembela oyo et to moni pe ba journaliste mususu ba singela ki bolimbisi na bité na ngambu no yokolo bani. Bon, ce qui est fait on dit l'amour a de la force bolingo ça na force moko bo onga na to calculer te mobile wana soki atabiso to sengi 1000 excuses soit le baki olimbisa mwasi na ete atabiso to sengi olimbisa te oya azali bana mboka oya po aya asala makambo mwasi akende me makambo aboyebimi mais yo kanisi penza ke fi wana akende komona na marabu ka pona mobile na libanda mboka te na po akoma pe madame mais c'est akoma mapele mibali ya malonga ba pesa ki bambongo azaki déjà infidèle son mobile wana olimbisa par amour biso en tout cas biso nga attendé na sa mwasi boye na côté la mwasi te po asali mabe mais nayebi que par moment ba erreur eyaka parce que même ceux qui nzambe atika kaka Adam et mon jardin d'Éden nyoka linga sa ba jeter ayebi que mobile azara dire donc je pense Adam linga boxer ata nyoka yangwana sipoyo asale que Adam déplacé tant Eve atikali a profiter na faiblesse wana yebi que Eve moi ça yo kaka donc fille ana tia kende bongo po so ngana eka barbine na biso lobby yinda ki d'ailleurs tant na sac na ngoyo kit lobby sou na ye bébisi mora donc ce qui fit o aseda qui s'il vous plaît messieurs notre fiancé notre futur fiancé notre futur époux limbisa kaka aza mwasi na yo peut-être koyoka to pe ko envier yango sala ki ke mwasi na yo akoya mais si tu l'aimes pour de vrai fait de sorte que alongola na no esprit en vie so po bando yele ba dimension moko boye s'améliorer par rapport ya oye azoluka zanango to lobite oyiba ko s'améliorer na relation amoureuse ezaka mbongo te et là qui si conseil et là qui si encadrement et là qui si affection yango ko sala ke osunga et po mususu pe loko zo troubler makasi ezaka ndenga omona perdre bolingo na ye po moi c'est ataza chel azana muto ya lingaka o eza pena ke mobali nanga ya solo yeyo donc ça peut être sans de connexion mobali tu as le choix de pardonner ou de ne pas pardonner mais biso étant femme to sengi pe pardon bolimbisa biso moi ça sera très faible na niveau moko vous ne pouvez pas imaginer tant ba français banda atikuna elle peut tomber na moi na garçon mo botuni nini Holanda ki nini donc beau comprendre biso et surtout ando lukande grandeur mais pour na ebeti sauter pour dire que je pense famille na ba sambelak moi nana linga kota moi ba ki se simbité ya onzamba Voilà, abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Vraiment, vous s'abonner massivement. Je suis forme depuis les États-Unis. Vous s'abonner makasi. Awa, vous allez jamais dessus parce que Moussa n'a pas pour nous CP Sabino. Maître Véro, Boué. Moi, si à Boania P à Maëlle. Merci beaucoup à HD Elena et HD Elena Mandila. Il y a Christé Vivant. HD Elena Mandila. Il y a Christé Vivant. Vous avez vraiment ébélé. Tous les gens qui ont sujet Nabiso et Melia Mokib. Comme on a lelo oyo ba sombele makambu tout oyo ezoleka na internet comme on a pasteur Moïse Mbi eko souhaiter Mike Kalamba joyeux anniversaire et salut on mon Dieu
faut salongo, c'est son frère. Batiki batu na soni ponga sono sa ba analyse batu na loba toujours na suka lango bobo sanate toza ba congolais to abandeko kutu pasteur biye na ebisaka nga na bibino biloko boyela biso ya pasteur Mike Kalamba na pasteur Moïse Mbiye bobo makana ngate po bino nyonso bolo bakaka mwambila mu contacter tatu uchi bipe même abimpa siko. C'est normal, c'est son frère. Bazano bandeko parce qu'ils sont baluba, bandeko parce qu'ils sont congolais, bandeko parce qu'ils sont pasteurs. Donc likolo nyonso wana balela na fona ebisio mona miniature na bango balende pesa ke. Frère Fali na frère bazaba bongoti. Pasteur Moïse Mbiya zara frère na so ferre pasteur Mike Kalambai frère Fali. Barabongoti ba miniature na bango bala na le roi ya ferre na Fali Moïse na Mike. Bataille na bango zarabia donc c'est normal. Merci, ça prouve déjà que basali nzambe ba makambo bate arabiso ba osali lango parce que tant au pasteur Moïse Mbiye a souhaité ndeko na ye joyeux anniversaire, peut-être pasteur Mike Kalamba ya bando zelango te. Donc c'est une surprise agréable bien que nga lobaka comment c'est la mutubolingo ça jour anniversaire té mais du moins il y a certaines personnes au bamona soki obenge jour anniversaire to posté alors mona que tu l'aimes beaucoup donc merci félicitations na pasteur Moïse Mbiye pour na acte sali et la acte ya réconciliation donc c'est vraiment bien, c'est ça être un bon enfant de Dieu et non ya maloba. Pasteur Mike pasteur Moïse Mbiye a souhaité yo répondait ndeni wande na automonité. Voilà. Voilà, tout le monde est salipé bien. Et mais koyo kabadur ya bat mususu ndeti papa na biso Denis Lessi. Papa so Denis Lessi abi réconciliation ina Joël Tantou. Déjà c'est bon, Joël a benga qui est déjà ba solo la qui akobete sou bandikate. Pour nous conseiller ko pesa pasteur Denis Lessi pour azano esika morote azara boye boye. Donc on peut sa position en fait. Oh, mais pasteur Denis Lessi a radar pétage. Mutaba pétage jusqu'au pétage na ye eza boso occasion pesami a péter. So pe kimi ezali. Ya so bine kimi na Joël Tantou. Pasteur prophète na biso Denis Lessi biso to lingaka ye nga neti nga lingana nga eponga linga batu bazaka clair donc oza boya tumbio boyo ateyo yoki bozongani eza bongo donc pasteur Denis Lessi aza parmi batu oyo biso non to bando taba na TV nga zaki nanu so na uti class to ozonga ndako mbangu na ba TV mona njondo eza na dikosi bo wana biso chama ilikuwa TV ba suke kuna pena ndambu ya biso banda osala ngo moya bazui faire batie na sima mama banjo pesa bino ndambu bomela boka bolonction ya Nzondo TV lelo oyo prophète pétage donc réconciliation toko lo baka réconciliation te parce qu'en réalité ba guerre to ba problème ngo ezala na ngote et ana onka moi incompréhension na ba sala nzambe nga na benga ngo bongo po ba kosa na ba guerre te ba o servir nzambe si c'est vrai ba servir nzamba solo guerre ezala te ezaka ka mwana soki ya moko bimisi ba manquement etinda pe mikolo ba tso mupanzi nga na grande sœur na nga mwaza soka ka ngana manki ata mutu mususu yeso na benge pa oyambate abiye faza na bongo oyambote po manki de amukolo donc oui ya za bongo donc bebana na ona mutu ekomela ete po oyambo sute. Oh, moi d'hésiter, Mikare, je te salue. Je ne voulais pas citer les noms. Mimi Mazeba, la Cataline, la grande dame, Mbote Naoya Zarabongo. C'est pour éduquer. Pour le baquet, qu'on manque mon coloté. Un pasteur Denis Lessi Salaka, ceux qui, pasteur Mike Agafé, à Poite, à Loba. Ceux qui, neti prophète Joël Francis Salaki. Batung sous ma monaki, on m'avait pour Abalaka, à divorcer, à Zongel Libala. Et ça qui m'a bien été. Maintenant, pasteur Denis Lessi PC Batoli. Azongi na makolo pe alobaki na eboy alobi boy toyokani mais asala effort libala oyo ebeba te kufia roya comprendre mukolo azara bongo alimbiso masimbi fimbu so gafe so zongi na punition. Donc voilà, c'est ça so gafe zongi na punition ka komona kaka papa na biso Denis Lessi alobi azana kanda ya Frank Mulaja pour abengisaki
Mike Alambai, pasteur Mike Alambai na concert. Pourquoi ako bengisa Mike? Parce que Mike azana nu ya ko vanda. Mike dans la télémité pour banda musala. Comment ya ko bengisa to mona ba Michael Jackson en plein concert. Michael ba tout tellement balingaka e mingi ba Monica ka Michael Jackson a mati mutoko Michael pour akoya kufipe. To mona ba tebele ba kufa na ba sentiment bon tellement luka alinga mutwana mingi et cause la mbala liboso mona et puis c'est vertige tant on ganga koya kufilibela et même cas et ça la makina Mike pasteur na biso Mike Alambai donc okota na ekaka et c'est déjà ba scandale ba to ba odinga ba kangani ba photo ba to ba olinga ba ton souvent même ba basala ba crise to ebité papa na biso Denis Lesi prophète na biso Denis Lesi alobi ana kanda na pourquoi ko bimisala nous Moïse Mbi Mike Alambai siko il fallait tika no Mike Alambai ape mananu avanda nanu ya wel ko bengi na concert pourquoi. Bon, il peut avoir raison, mais quand même, pasteur Mike Alambai n'est pas un enfant. Hein. Oyo le baki habite on sortait. Donc c'est avec conscience qu'il était sorti. Et c'est avec toute responsabilité parce qu'il est d'abord responsable de sa propre vie. Bisson Stoebi, avec tout ce qui s'est passé, na pasteur na biso, aza tellement stressé. Et puis na makamba poison toyo kaki, toebi qui a mérité repos. Kolo bako tambola, ils ont servi on a l'autre côté. Mais toko ko lo bate que papa na biso Franck Moula Djande asala ki mabe. Il pouvait bien proposer. Pasteur Mike n'a pas besoin na yo pour na concert na ya bobo. Est-ce que ce qui pasteur Mike a loba quitté na koyate? Est-ce que pasteur Moula Djanga kanye makasi? Que yaka te. Ezali par accord. Ya ye moko pasteur Mike Alambai nde yango ya ki ko se présenter na concert ya ndeko na biso papa Franck Mouladia. Mais so to lobi peto lo bana part ya papa na biso Franck Mouladia. Omoni amour to za nango etinda ka biso ya moto se donner même ne lo mo yebi ke eza na risque. Tango ndeko na yo alobaki ke je me retire. Soit na on a repos moko médical. Pourquoi il faut proposer kaka aya concert? Akoko mona ke so na boy c'est une déception. Yo calcule là qui est dans moutou au proposa qui pour nanine donc peut-être par amour on proposa qui mais selon le spectacle où est salé wana même je pense n'habite son comme là que ou Beril m'a bien là j'étais sali presque à Catalé en beauté na yo na loba qui en autant na vidéo on a bi mais ça c'est scandaliser l'affaire. Batu bayaki sukoyo kanzambe to moni oh papa Franck Mouladia salaki etale bango te place ana mutaklofier nzamba za ene sute si pour ezaki kanga kuna ba beta koto selfie pasteur Mike pasteur Michael Jackson non asali mabe quelque part akoko sumu ki sa pasteur Mike parce que gloire ezaka ya nzambe to yo ye na lié moko boye po ba koma glorifier yo po mutaza besoin ça selfie na ayeba mikolebele na moni ete donc quelque part et ça là qui mwandenge moko boye mais aussi ezola kisake pasteur Mike batela kimia tu as un avenir meilleur. Taka kizawa dinde sambusio awa. Taka kipenye nde sambusio awa. Me batu balinga ko kaka. Me fo boye ba ke boane lo kwa nzambe atande baloba ko batu mo ba meka bino po boko ma servir Satan. Fo boya. Oane lo kwa nzambe batu balinga kayo malgré nyonso me batu bazan besoin ka baka nga photo na yo. Donc c'est seul Dieu qui peut faire ça. Vraiment Léa, tozo cité déjà Kalaté, tozo betamo liso na biso, tomoni awa bayamba ki artiste tambour à la biso Ferrego là et pas confère dans le concert la biso qui sont te na photo so la ngo po niveau mambo ekende to ebite biso to ko kotala boto mona biso nde ba journaliste to pelisara moto ko mona ndenge ba bande comme sous ba oloba Ferrego là à quoi qu'il ignorer moi si a fallu Ipupa parce que Fally Ipupa hasard artiste moni na mboka la biso puis moi si na hasard reconnu ba yemba na banjembo ba lobela je pense que et ata mukolo moko bakutana tana nana ketchup et koyoka ba propos ya Ferrego la télévision koloba ayebi moi si a Fally te yo sala ki onenta.
Amanda, la fille qui dérange, il y a des filles qui dérangent comme Barbine Mungodi. Amanda, la fille qui dérange, je te salue. Mon vieux Emani de Berlin, l'Allemagne, on a qu'à ta parlement Bundestag, je te salue. Patrick Moulunda, depuis Istanbul, vraiment, Babi, Turquie et Simba Mpanayo. Patrick Moulunda. Omoni, eloko wana na ebe kaka ke, nde Barbine a beninga wa autu nango kaka. Nalobarango toujours nga nazaka. Narananga fan ya mututu musicien nyonso asali bien nalobaka sali bien so pour gaffer nalobaka au gaffer mais moi je ne trouve pas pourquoi il faut te tenir qu'à faire en rigueur émission wana depuis bandi ti suka obiso to retenir ezaka po ebina na ketchup te mais est-ce que okai koloba bon étant que moi si a collègue na bon. Moi, ça star à starter. Ça d'abord, c'est des 1. Peut-être elle peut faire soit le baki bongo. Faut tout balobi on a contexte nin. Pour abaki ça qui est-ce qu'il faut qu'on aille bana basi à baninga. Oye ba moi ça moninga ko loba bongo te. A coquin na épée. C'est Fali. Mais kasi est-ce que Fali pour pas loba que nabi il y a nabi s'il y a aigle jaune te. Tala. Oui, je ne dis pas que Papa Sangwa ebi Moussalate, mais je pense il y a certaines personnes ceux qui ont invité na plateau na webi ki ba question so tunete. Ngati na tala ke mission wana ya Papa Sangwa fali pour pas handicap la merveille, hein? Donc il y a la baille, le bail. Et Fali. Ba question au moins ba question au Papa Sangwa tune fait rigola. Et les cas qui est belé dans combat Fali. Au moins so Fali mutazaki ana. Papa tourner ba question belé pour na faire arrêter. Quelque part ba journaliste mutu ba provoquer ba artiste na biso. Mais ba biso ba internet ndeto pelisa moto meto moni wana za muta TV. Kaye pas ça en internet. Qu'est-ce que vous appelez? Non, la télévision locale. Il est trop réseaux sociaux. Asa Twitter, asa Instagram, asa YouTube. C'est ça la télé. Bino TV zani TV karaté, téléphone, ordinateur lorsque vous regardez là qu'on a mis sous beau. C'est ça non? C'est ça. À côté na fali ba question belé bongote pour na faire. Il a parlé de son parcours. Alobi bien aouta na wenge 4x4. Il était le cadet ndenge président Jiba Bande ko benga Jibin Piana, l'homme qui a mis l'eau dans coco. Ça album 11. Oh yeah. Santa Tukutombele, succès s'il a raté. Donc, faire Azaki le roi cadet na Katani. Et puis, ton babendani, à qui n'a un tonne, papa Gladys n'est exaucé. À part Wanatan balongo les marquis, Bill, Nani, bendani. À qui n'a pas quadra. Scotan à qui qu'on a coûté ne falit. Ba yemba, ba répéta, ba change na pe ba quitte lobby avant d'ailleurs lobby là on fallait avant diwana. Ce n'est pas un problème, ils sont frères. Et puis à tout ni même nzembo ba yemba à lobby bien, na nzembo ne fallait attaquer à cœur. Ba tout ni petit nzembo fallait à lobby skobolinge à lobanini. Et quoi lobby pe aza mieux placé, mieux placé. Il y a aussi un featuring naïe. Azo défendre, Fali Poupa, azo défendre la culture musicale na biso. Aza parmi batubazo ça la fierté ya mboka na biso. Bino bolinge fera lobanini, faut lobakaka anniversaire anana oui na ebinana. Il fallait loba on parle lobaki attends ça la featuring na faire na Fali Poupa, Fali a supporter voix na et par là ko loba mon point. Bon, ko supporter voix na ye et ça kaka ndenge papa na biso discours mon natal papa mobuta lobi ngaba eleki ba commune nyonso mais yo nanga to na réponse ngaba eleki nani na salité est-ce que son mutalobi oko supporter voix na ngate bonso za mutaba demi ton yo yemba no bio supporter to yo kakanda wapi je ne défends pas faire jusque là Nadège Beauté je te salue. Mais Loulou, je vous aime beaucoup. Je ne défends personne. Je ne défendre bas propos. Longo on a quoi faire. Longo pour nous a fallu. Je défends des propos. Moutalobi a co supporter. Et ça wa nganabi Nadège Beauté a supporté présence nangate. Et là je suis élégante qu'elle je suis belle qu'elle peut-être. Yo boko ki boa propre boy emoki ba analyser au bongo. Emoki ba ya lati bien te bo supporter présence na été. Oui bien on te. Faire à coquine un peu aux amoutous, moi, bête à demi-temps. Ce qu'il fallait tellement qu'il chante bien.
ekosimba te wana selon yo oui wana siko naoke na contexte wana te oyo alobelaki et puis ntango alobi bongo eza donc na anglais wana moko ayembaka meilleur mosusu fali ayembaka kitoko makasi fere okoka te et du coup epesa fali pasi nga naokose pumone mpona moto ayebi oyemba te boye c'est normal faut to analysera makambo na ba anglais nyonso et puis ntango alobi Nana Ketchup est-ce que Nana aza musicienne te mais aza moto ayeba mwana nde toyoke lombongo wanga rebo toko koloba po bino nyonso boza ba artiste est-ce que na ba réunion ba musicien Nana akendaka te mais quand même bayebi ke Nana za reconnu Nana za mwasi andako basala ne ba jeter faire à ça là qui pour protéger moi c'est un confrère na yebi no boyebi te moi je vous dis yo c'est sûr que faire ndanga za bonga ko kuta na penana Nana na bandal muto obete déjà ya l'équipe na ki faire azwa mwasi na bango otie na mutuka bosala ba jeter azena besoin bato ba protéger mwasi na bango maman moi maman bana basala ne ba jeter faire voulait tout juste protéger la vie des couples et ndeko na efali poupa on a sens à ma belle bozo on a sens wana moi ça ndaku Kofi aloba mama bimaka sukaka mais oui siko ya omema mwasi na bango na TV point po bato ba benga abatele mwasi na bango eza bongo. Voilà, merci beaucoup. On est là qui va propos ya Meléa Mokib ya on a sarabino ba demande ya bato balingaraye nde basingara to ya mbaraye mingi bo continuer ko s'abonner awa na DKM Flash TV bo zala jamais décis parce que tout ça la comme ça pour na OCP sabino bo s'abonner massivement bo commenter bo liker na ebité moi ba le bana suka ba mbote na ba deko ba Rolanda yo vraiment to comme na suka lilo basuki ezali to copie ya malamu to boya ya mabe par exemple l'émission de connaissance faire rigola alobaki makambo ebele à reconnaître bato ebele ba wera ba fali ba papa na biso Kofi Olomide mais biso to longoli malamu nyonso to zuka wana ezaki non pe mabe te za avis na ye selon question va poser qui a répondu qui alors nabino bande ko na biso nyonso ya DKM Flash bo conseil toujours ko s'abonner bo liker bo commenter ko ça là vraiment kitoko et puis bo santé bo s'abonner na Mocube officiel TV ngamoko pe na zawana merci nabino o bolandi biso du début jusqu'à la fin pour bo tsepe ba commentaire bo tsepe ba commentaire ko za la cohérent merci à toutes les personnes qui me soutiennent depuis quelque part. Maman Mimi Moufankolo, Mimi de Miki, la maman de Gracia, Bermi et Christian et Popo, le véritable coach. Dans le Bruxelles, Wana, Moutuna à l'école, à Monanate. Mon vieux Pipa et Popo, Rolls voiture à Talo, je t'aime beaucoup aussi. Au s'abonner, penadé quand même Flash, et au ça vraiment Kitoko. Tout ce que ça boss, David, Kanya, Makanya, Mayaba, David. Merci à toi aussi, Dieu merci de regarder la caméra. Merci aux amoureux de Mocube, ngapena lela bino ya trop. Amanda la fille qui dérange. Audio tika kuna après activer cloche de notification au sala bien. Merci à toi aussi Barbine Mungo dit la fille qui dérange à la presse mais surtout va na déranger nga tenga na déranger kaé. Donc merci d'avoir pensé à moi. On se retrouve je pense dans le prochain numéro. Voilà, merci beaucoup à JR Mutombo. JM Mutombo. MJM. Toujours. Merci beaucoup na babone na biso nyonso bo continuer ko s'abonner. Merci à Didier Koulou Motema Odile Makaya. Merci beaucoup à Mami Nzumba VIP International. Merci beaucoup à Jackie Manyungo Kijabron Jackie Manyungo ma grande chère chérie. Merci beaucoup à Félix Mfouilou. Merci beaucoup à Maître Véro Bouéboué. Moi aussi à Boanepe à Maël et Maître Véro Bouéboué. Merci beaucoup à Esther Baluela. Merci beaucoup à Josie Baforme depuis États-Unis. Josie Baforme. Merci beaucoup. Merci beaucoup à HDM Elena Manzila HDM Elena Manzila Christ vivant. Merci beaucoup. Baza tellement ébélé bandeko balinganga. On appelle na lingara bino bo kotika ko s'abonner awa Safir Hotel hôtel moko ya bien mon pépé ya bien dans ma lili moko ya bien aux en pour ça au vanda au l'examen temps na
yo ba séjour na yo bino bandeko boya libanda soki oza na posa ko savourer pena o vanda bien o kamalili ya bien o se retrouver awa na Safir Hotel na Veni Ikelemba A4 Ikelemba A4 hôtel na biso Safir eza kaka na Prince dans la place au Bungate Safir Hotel nde makambu ba chambre ya bien condition ya bien ozala vraiment décider puis okende ko pesa sango la primoro ya bien. Donc merci beaucoup continuer ko s'abonner bo partager bo liker bo commenter so nzamba zongi te kandi na betara c'était tout mon ani kaka na même numéro. Bye.